Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai mama Deline nasali video oyo pona kotalisa bana nzambe nyonso obolandaka nga ete makambo o tozoloba bandeko na ngai to salela yango tozoloba ka pamba te makambo nzambe azotalisa tozoloba pona makambo ba mesh mamba ba plante ba perike eza bien te monguna zo kota kati na ba mesh ba perike ba plante. En tout cas na video o na saleli bino Saint-Esprit aza na biso molimo santo aza na nga aza pe na bino batu nyonso o bozolanda ngai na video o po ete ekota na mitema na bino bozwa décision kati na ba vie na bino bandeko nyonso. Nga natali video o batindelaki nga yango avant-hier. Batindeli nga video o nazotiela bino na video o na osala nazotiela bino po bomona makambo o tozoloba bandeko na nga tokomi na temps oyo nzambe na biso alobi keloko moko te ebombama lisusu mabe ebanda komona na poasa na misu na bato bakomona mabe nyonso ezaki ya kobombama ekobima ata soki banguna bato mabe basali makambo na bango na kuku po ete mokili eyeba te ekoyeba na kaka nzambe azorevele biso na bandoto tozomona yango na bavision na basigne ezomonana makambo nyonso pe ezomonana pe poasa boye na miso ya bato bandeko na nga tokomi na temps oyo makambo ezomonana po le biso tozoloba nalotaki ndoto toyoka bato ebele nga nayebisa bino na mona na vision namoni baperike ebimi esika ezalaki elati banzoto moko mike na maboko na makolo me baperike wana elati na bilongi moko boye ezobeta banzango ezotourne na chambre na biso wana mosusu ezosakana ezoloba te ezoloba donc namoni nga bi baperike oyo ezalaka nango besprit ezala nango besprit eza nango bademon eza nango ni doki eza na matoyi ezoyoka eza na makambo nyonso ezomouve donc ezoningana ezosala makambo nyonso raisonner ce koyebisanga siko biso bato tozoloba ngo toyoka bato ebele balobi ke alali azalaki na bameshe na mutu nga azwa batémoignage ebele azalaki na bameshe na mutu alali azomona bameshe wana ekomi banyoka bameshe wana ekomi banyoka bameshe ekomi banyoka asusumuki oh ndeni nazolala so nalali na mutu namonaka kaka banyoka na mutu na nga namonaka kaka mutu na nga banyoka engeloba ni nzambe na nga engeloba ni aye kososola ke eza bameshe oyo akangisaki en réalité ezalaki meshe te ezalaki nango banyoka na mutu na ye mser moko ayebisanga alobi azokende na nzela mokolo mosusu ayebaka te ke bameshe eza mabe biloko aokende na nzela akutani na mondibu moko akoti na magazin moko pembeni wana banda osomba biloko le akoti na magazin wana nayebi te so ezali nde nini sifale asomba eloko moko boyeboye nde sikoyo ayebisi moto ya magazin wana so nazongi ka nake nano eglize so nazongi bon ye atuni oke eglize ya bien nake eglize ayebisi abi boyo moto oke eglize na banyoka na mutu boye ayebisi ebongo abi nini abi na banyoka na mutu ti oza na banyoka na mutu na yo moto ozokende eglize na banyoka na mutu akamwaki pourquoi moi mbali alobi na nga boye abiso nazaki bafille mosusu ya Brital akokai kolobele mabe pourquoi ozoko azobenga bameshe na nga banyoka alobi bongo doki ti moko mosusu aleki ndeka bando somba biloko na boutique wana aye kosomba biloko mba moko azalaki na meshe lisusu te azalaki na plante na mutu mba mo ye sikoyo ayebisi ye abine olongoli quand même banyoka na mutu na yo olongoli banyoka na mutu na yo mais oke kotia sikoyo sirène na mutu na yo
ya biyango tato likambo ni nanga linka ko contrôler basuki nga na salaka et puis apesa yango ka bakombo na bakombo ozomona akobenga o sirène akobenga o nyoka akomona benga obo doki abina bande ko comprendre l'autre côté nande ko comprendre tina bandi ko mona ba message ya dépouillement bato bakomona ba mèche ya mabe ba plante eza mabe ba periki eza mabe nde ay ko comprendre yango na mona mobala magasin oyo abandai koloba nanga bon soka kangisi meshi abikutu na koma ikutu kolinga suko kesomba biloko kuna te mena api na choite po yango kam teza proche ndako so koti kaka donc ayebisa ipenda lobi yo mutoke église na banyoka na ona muto ozokende église bandeko nanga siko yo yebi kokangi meshi na yo baloba na oke eza na banyoka pi akamoye ke oke église na banyoka na ona mutu po église le tokendaka toke kosambela toke kosangana lisanga ya basantu normalement église ezalaka lisanga ya basaint assemblée des saints ozomona lisanga ya basantu yango nde bake kosangana mpona koadore nzambe na bango kobondela nzambe na bango kokumisa nzambe na bango sikoyo yo ozokende na eloko oyo eza nango banyoka na mutu sikoyo banyoka yango mpe pourquoi banyoka yango eza physiquement te mutu amona ke oyo eza nyoka na mutu na nga nzambe nini yango oyo akosepela yo mwana ne ozwi banyoko tie na mutu na yo epuis banyoka yango bazalaka vivant omona mpenza bazoningana banyoka wana na mutu omona mpenza bazoningana banyoka oyo bozotia na mitu na bino yo ozomona yango te soki nzambe afongoli biso bamisusu oyo misu tomonaka bino na nzela tobanda kokima bino tondo kima bino bando kota babisi na bino bino moko bato boza na banyoka na mitu na bino so lelo tozofanda tozolia tozomela na bino po tozomona yango physiquement te mais ça spirituellement ozomona eza spirituellement eza banyoka sikoyo nzambe akolinga na ye te mwana na ye oyo aye koadore ye azala na banyoka na moto aolinga yango te ata moke ozomona epi banyoka yango bawuti kuna te baye kokanga mo na mutu yo moko nde mutu otie bango na mutu na yo toyoka bato ebeye balala balota ndoto abongo ndeko mo tozala na lobi ye mpenza kutu abandi oganga mpenza liaka comprendre ke meshe oyo akangisi eza nyoka donc kutu mpo bafongola yango yebisa mobali ne sala noki akosimba yango te abi eza banyoka longola ngai yango longola yango akata na suki oyo aye moko abikatakata kaka elongo na mutu na mpo nazomona yango somo ozomona bandeko na nga yango wana video oyo nazotiela bino oyo bozomona ezoleka oyo na suka nango soki na sisi koloba mambo na oloba na otia son boyoka na matoi na bino donc eza periki mutu azalaki kopenye periki na ye azalaki kopenye periki na azopenye periki na ye nde ekweyaki biso toyebi topenya mpe baperiki oyo babengaka ya mai wana oyo elingama wana oyo babengaka ya mai periki ya mai ezalaki elingama nga mpe na bandaki kolinga ngo makasi le nayebaki nanu te nzoki ezalaki banyoka na mutu na komomona lokwa nazongisa mokili nsima po ete natia biloko te na vie na nga me retard ezalaka te na vie ozomona retard ezalaka te na vie donc yango wana donc periki wana lere azopenye yango elongwaka te basuki wana moko wana bafili wana ya suki donc basinga wana ya suki wana elongwaka ezokweya nango wana ozopenye ezolongo ezokweya nango siko aye koremake lere azokwesa yango wana sikoyo place abandai mpe kopenye yango wana mwa mai moko moke ezalaki wana nde on dirait eza bongo oyoka yango bien on dirait que lere azopenye bon en fait naloba kaka oyo nga na comprendre azalaki kopenye yango lere azokopenye na otiela bino volume boyoka ye moko ndenge alobi na otiela bino volume boyoka mutu oyo azokopesa yango ndenge alobi lere azopenye nde ekokweya na mabele monika ndenge ekweyaka basingana moko ya perike ezokweya nde sikoyo moko nango baremake moko nango ezoningana
moko na ezoningana boye ndeni baye kozwa mai batie on dirait ale bango baye kotia mai na basuki wana ekweyaki nde bamona moko oyo ekomi koningana nde bozomona ezoningana bongo do ezoningana pe donc ezomona nde eza na nzambe nanga seigneur oyo nzambe mpenza alobaki na ye vraimen makambo vraimen ke ya solo ke na temps oyo asuka makambo ebombama polele bandeko na nga soki baperiki oyo ekomi kokoma nyoka donc elingi loba mpona yo mutu oyo ozo kondima te ke babiloko oyo bootia na mutu eza banyoka eza biloko ya mabe oyo mutu akootia na mutu na ye te bandeko na nga eza biloko ya mabe ezokoetufe yo pourquoi eke eza banyoka pourquoi basingana mike wana ya suki wana tomona ekende kozala banyoka mpona nini bayebi biti bazosala nango donc spirituellement eza nango banyoka spirituellement physiquement yo ozomona yango periki nalati ebongisinga mais pourquoi batie yango basali yango eza banyoka basali yango banyoka basali baincartation na bango basali babimisi yango na forme ya suki ya periki otia ebongisa o bayebi ezokabola o na nzambe ndeko nanga ezokabola o na nzambe bayebi pourquoi po satan na moment oyo azosala makambo ebele ya mabe azosala bandeko totika baperiki wana totika ya forme nyonso totika bozomona ndenge periki ezobaluka ndenge periki ezoningana ndenge periki ezosala doki ndenge suki wana fil moko wana ya singa moko ya nini oyo misusu wana elalilalika na forme ya banyoka ekufa na forme ya banyoka oyo eza vite me moko epesi vi elakisi ke nga naza vivant oyo botia na mutu na nga raisonner perike wana sikoyo mutu alataki nga soki nazalaki mwana mwasi oyo nalata eperike ndenge nakokota kuta ata magasin oyo bazotia sala baperiki te naosala te nopusana mpe soki nazalaki ye nopusana mpe pembe na mutu alati perike te mpo na bando omonaka lokola nyoka ana sotele ngai nandomona lokola bongo mpo soki nazalaki ye vivant boye live ozomona scène o biso ngana tozomona yango na video ngana tozomona yango na video ye amoni yango live donc viva boye azomona suki ezosala lokola nyoka ekomi nyoka ko ekomi nyoka toyebi te so eboti mutu so eboti nini nayebi te nde kaya alakisi biso na kamera jamais suki ate kwei na mai ekosala boye alakisi biso na misusu wana eza pembeni wana ekoyi nango efandi nango malgré ezwi mai efandi kimia me ye afandi kimia te me nyonso wana te efandi kimia eza na wana puissance ya molimo santu oyo akomi kobimisa makambo eza kobatama azobimisa yango na poasa yango wana nde abimisi kala te tomona ebele bandoki ebele bakokweya toyoka tomona bakwesi ndoki mo akoyi kuna mutakala akendaki koloka akoyi mutakala turo bandeko na nga ekozala ebele mpo makambo ya butu ebandi omonana siko na miso ya bato nani azobimisa yango molimo santu molimo santu akomi kobimisa yango nzambe azobimisela biso biloko ya boye mpo tozwa mayele mpo so moto ayebi si okende kuna nga tika kotia baperiko nga nalotaki yango ezalaka banyoka ondima yango te nga nalotaki yango ezalaka banyoka ondima yango te tika siko eninganaka bongo yango bato ebeye bakoma bamitu pasi banzoto pasi banini banyoka na tala ndenge ezali na esi eza na bavene te vene ya ndenge nini spirituel ezodétruire vino spirituel ezokoetufe yo bitumba ntango nyonso bamari de nuit ntango nyonso bablocage na vie ozoyeba te ezowuta wapi baperiki wana baperiki oyo otiaka tala yango eza banyoka tomoni yango ndenge eza wana dona otiela bino video yango ndenge mutu te na okoma na suka nazotia yango boyoka ndenge bazoloba ndenge alobi abandaki kopenye yango ekwei na ndenge bamoni wana ekomi koningana botala ndenge ezoningana bandeko na nga botika biloko na bondeli bino na bolingo ya nzambe na bondeli yo okolanda video opartage yango na bandeko bayoka bamona na misu na bango ke bato balota bandoto
que ba mèche comme bango ba péri ba mèche ba péri que comme bango ba nyoka na mutu bazaki na raison tala wana kutu nyoka wana zo ningana azaka na forme ya singa ya suki azaka na forme ya babenga ni singa mèche wana ya plante wana azaka na forme nango mais spirituellement est-ce que aza nyoka ka ya bongo et puis ba nyoko mikena bazaka très dangereux est-ce que ezaka nyoka no tozo moni ezo ningana wana ozomona siko eza pe singa ya meshi ekomi kunyoka ekomi koningana na forme nyoka siko bokoboma ye to bosala ye nini nayebi te babomaki ye bakokufa te akokufa ndeni mpo eza nango singa meshi oyo tozomona ezoningana wana oyo tozomona ezoningana nga otanda oloba o ebongwani mpenza nyoka ubie nini me nde na comprendre ezaka po alobi ambie abitalako basuki yana mosusu ekwei nango bafili wana mosusu ya mesh ya perike ekwei ezoningana te fana me tala oyo ndenge ezoningana tala nde ezosala donc ebongwani te ko nyoka me azosala bongo azolakisa bino ke naza nyoka azolakisa bino naza nyoka azolakisa bino naza nyoka bandeko na nga nyoka aza déjà image ya Satan le diable nyoka nyoka aza image ya Satan le diable azotambola na bino azofanda na bandako na bino bozobengana milimo mabe na ndako bima bademon bobima milimo mabe bobima bobanda na kolongola bameshe na baperiko bwana ona bandako ala prendre bobonde ya milimo mabe ebima po eza na biloko mosusu bandeko na nga babondelaka nango te na insista yango nazoko insiste pe lisusu eloko mosusu babondelaka nango opurifie yango obeli makila na yesu masi epetoli yango osaleli me eloko mosusu babondelaka nango te eloko mosusu babondelaka nango te bandeko nayi kocomprendre nga mikolo euti oleka awa bandeko na nga nauti kozala na étouffement quelques jours passé quelques mikolo euti oleka awa nauti kozala na étouffement wana nasantaki yango ndenge nini ndeka nalobaka mwana nzambe omo fo yebaka situation spirituelle na yo na moment oyo eza ndenge nini fo yebaka yango mikolo naza komata makasi mikolo naza kokita mikolo naza ndeni fo yebaka yango bandeko na ngai ngelo nauta kosentir namonaki nazaki étouffé bon nasombaka ndeka tosombaka biloko nasombaka ngombe nazaka na bitidi nasombi ngombe na nga nasali kamundele na nga na bwaki na congélateur mutu alingaliaka azwi kamundele moko to mibala chauffe ale ozomona nazaka na bitidi mingi ya ndenge wana bandeko na ngai nasombaki ngombe mikolo euti oleka nasombi ngombe natie na kati ya natumbi yango kitoko en tout cas nzambe na oyebi nayebi te makambo mosusu nzambe akoloba no te me ozosanti ke eloko boye te eloko boye donc epuis ozozala convaincu nango yo mo ozoyeba te pourquoi ozomona ndenge ngai nazosanti na makambo na oyebisa bino bandeko na ngai nasombi ngombe nde biso tomonaka ngombe bateli nga mpe bien naye nango na kati na longoli bapartir bamafuta pe natumbi kamundele na ngai nasezonaki yango kitoko natumbi yango le namekaki oyo ezalaki gu moko bandeko na nga te ezalaki gu so nayebisi bino ezalaki gu bokoki koimagine te ezalaki gu kitoko kamundele wana natumbaki nzambe na nga seigneur sunga biso nayoka na nde nazobetela bino nayebi te pourquoi nazoyoka na somo ya koloba makambo oyo nazoka na somo na mabe moko nazokomprendre te nde nini nakoki koloba me lokola nga mama Deli nalobaka mpo esunga bino nalobaka mpo esunga mutu moko nasombi kamundele natumbi kitoko kamundele gu bandeko bokosepela na kamundele wana natie na congélateur nde tokomi kochauffe kamundele tozolia
elo na remakaki na ebité Saint-Esprit ke peka asala na ebité nzambe nenga sa makamne papa Didier so lobineka papa Didier na chauffeur kamde lo côté copiant kamde te sela nga poulet na lia na nga poulet na kamde le yali kamde kitoko a te na olia na nga nini bobo mena iba kamukolo moko nde azwa kamde yango aliaka mais asisa on peut tenga ne kamde lo kitoko na eza penda bien ngombe oyo na sepelaka penda na ngonga binde na saison na mpe kitoko esali bien ozomona bandeko na nga na remaka ma papa Didier alia pe akamdele wana te alia penda akamdele wana te nde mukolo na remaki mikongole nazobondela o senti vraiment présence à Saint-Esprit makasi mais aloba no ata quelque chose rien ozo bondela mais ozo sentir présence à Saint-Esprit na ndo sentir mais ozo mona ke ndenge kaka nga na yebeli pende ezalaki bongo te ezalaki bongo te nazobondela nakota mabondeli mpe voi même kutu nasala soki 2 jours moko nakota mabondeli mo mais osentir kaka moi penza pas comme il faut ozomona nazobondela sikoyo elekaki nasi ba une semaine boye quelques jours tozaki fo ya na veille to na retraite tozobondela na bandeko twande kobondela na retraite tozaki na retraite tozobondela na santaki présence ya Saint-Esprit makasi sikoyo omoni mutu na mutu amiyebi fo miyebaka yo moko soki nazobondela na moni boye koki kozala boye fo miyebaka même ozomona le na obondela na osentir présence ya Saint-Esprit na façon moko boye ok façon oyo nga nazosentir présence ya Saint-Esprit en tout cas soki tose reposer bato balali menga na ozala osolola na nzambe ozomona bandosolola na yo makamuka azosolola no azoloba boye bozosolola ata lero osusu muka olamuki noka na mama mibale mais bosololi pendant temps ebele ozomona donc mais na sentir présence ya Saint-Esprit na niveau wana mais ezokoma te na position oyo ezalaki pourtant nazali na makambo nango na yebaki pe ke soki leo pena sainte présence de Saint-Esprit na ndoso na nzambe funa tuna mo ba question o nzamba sa ngangolu na tunango ozomona mais nazaki na makambo o nazali na posa nzamba loba nanga mais ozo sentir présence de Saint-Esprit makasi mozo koma na niveau nzamba loba note ozo koma na niveau te sko kaka na kati ya retraite wana bandeko na nga na komi ko tuna question ngabi kolo poni nazokoka koyoka voix na ote poni naokoka koyoka voix na ote pona nini nzambe naokoka koyoka voix na ote mais pourtant na obondela makasi ndeni naokoka koyoka voix na ote ndembala moko na mona bazolakisa nga ngombe moni ngombe zoka lokwa kamundele me olongoli on siko bie taba bie kamundele ngombe bakata mike me ezaki na chasser batumba déjà mais ezaki na kati ya chasser nde ezata mso sombi exemple kamundele me balongoli lio yango na bambanzi batie na kati ya chasser nde nga na monaki na vision na nga ngombe wana na ninyo na chasser nde bazoyebisa nga ke ozomona ngombe o batumba ozomona misuni oyo baya kotumba nga alobi mbamo bayebisa nga misuni oyo kotumba oyo eza mbwa eza ngombe te yokanisi yango ngombe mais eza ngombe te eza mbwa na susu mkingabi ndini nzamba kolakisa nga misuni batumbe pi alobi na ngai na matoi na oyoka ke misuni ozomona batumba yokanisi yango eza ngombe te eza mbwa ozomona na susu mkinga nzambe na nge loba nini mba moko bapense na nge keke na kamundele o na tumbaki na ndako nga mona lobi ngabi eske kamundele oyo koyi kozala mabe mais soki ezalaki mpo babi yokanisi ke eza ngombe te eza mbwa do soki balakisaki ngai yango na kamundele boye mbala mona ngai na bake eza kamundele oyo eza na ndako mais le balakisi yango na kamundele te na bambanzi te
balakisi ka na chasse bonga kamde na ngeza na bambanzi bamonga na bia na ndimi te ke ekoki kozala o eza na ndako esengela kisa nini nzambe pe atikalaki kopesa susu explication mususu te ngamuna atikali na onka na mtu pourquoi nzambe alobi na nga ke kamunde ngombe o batumba yo ozokanisa ngo ngombe eza ngombe te eza mbwa bandeko na ngai mbwa eza na bandeko na biso baluba baliaka yango chibelebele baliaka chibelebele balobaka ezalaka kitoko ezalaka gu ezalaka bien ozomona nalobi te ke mbwa eza mabe mpona kolia yango nzambe aloba na ngango te nzambe aloba na nga eloko te ke o mbwa eza mabe soki kolia mbwa eza mabe nzambe aloba na nga eloko te nga mona liaka su ngulu te nayebisa bino ke mpona na comprendre ke ngulu etufaka ngai etufaka nga so nalie ngulu nakosentir vraiment mabe côté spiritualité na senti ndenge nazalaka te so na lengulu okobondela no makasi obomi nzoto me okoma na niveau oyo yo ozokanisa okoma te bien niveau moko boye oyo mabondeli no makasi ekokomiso ekoma te na remaka yango na nini na ngulu yango na tika le na okai ke ngulu eza mabe na boya kinga ngulu eza mabe nga lingai mipanzi surtout mipanzi oya ngulu na linga ki makasi mabandeko na nga nde après na yaki ko remarquer loko moni kambo so yoki pe otiango ka ozomona otiango ka na ko comprendre le na liaka mipanzi na santara boyete na santara boyete na santara boy ozomona le na liaka mipanzi te moi tant moko na mona kana zaka bien ozomona nde na ko comprendre ke ngulu etufaka nga nde na tika na nga kolia ngulu to na mbwa o ba nzamba talisinga ke ngombe o eza mbwa bandeko na ngai nga na lobi te ke baluba ndeko na nga baluba tamsu bomona boye na lobi te ke mbwa baliaka yango te eza mabe boye naza na connaissance mo te pona mbwa kolia to kolia te ozomona mais toliaka biloko o deja ya régime na bino ya ndaku na bino o bokolili nango le tokoli parents na biso ndeti nga parents na nga balia mbwa te baloba kolia mbwa eza mabe balinga kutu kolia mbwa ata muke te ozomona mais bandolo baluba baliaka mbwa balia mbwa bomona ngo eloko moko ndeti ya mabe nde baliaka mbwa ozomona mais bango mo bayebi ke eza nango normal eza lokwa makaku biso toliaka makaku yebisa mondeli ke nga na lia makaku ayoko soma ko okima kutu ndaku no oyebisa mondeli ke oyo liaka makaku ozomona eza ndengwana eza lokwa nga leko lobiko oliaka mbwa nomona ngo normal po boza baluba boliaka na bino mbwa eza normal menga na kolia mbwa te nisani o balambeli mbwa nzungu o balambeli mbwa ta mususu balamba mbwa na nzungu o antuka foko sukola ngo bien pona na lambele loko mususu ozomona donc soki na kepa mutu apesinga biloko akolia na lemisu na après lobi na nga ke eza mbwa antuka tobebana mabe ozomona donc bible lobi na biso eloko oyo ozomona ke eza mabe okolia te komi pe lisumu mpona yo so ole yango ozomona yo ozomona ke eloko boyinga na koki kolia yango te po eza mabe eza lisumu soko ole yango ekomi lisumu na lobi te ke mbwa ekomi lisumu donc nzambe ayaki kolakisa nga misuni wana alobaki na nga ke eza mbwa po ayebi ke nga na kolia mbwa te pe na lingi jamais kolia mbwa ata na accident so na lembwa en tout cas soki si place na funa lukana bimisango et puis na ko sepe te na ko yina na munoko nanga ozomona ndenge moko baloba na oke oyo le eza mutu baloba na oke oyo le eza mutu omona ngonde ni bandeko nanga omona ngonde ndeku na lobi ke so bayibisinga ke o na peso ezaki mbwa no silika makasi na mutu wana soko bayibiso ke oyo le ezaki mutu osandeni on eza somo donc nzamba memaki nga na vision na koloba na nga ke biloko o eza mbwa oyo ozomona ya kotumba o eza mbwa eza biloko normal te peut-être po alingaki nayebi pe te réellement soki misuni yani ezalaki mbwa nayebi te so ezalaki misuni nini nayebi te ozomona aboyeki ta mosuku koyebisa nga mpenza visa boye peut-être ke
kamundele na wana oza nango na frigo eza mbwa ou bien eza musunya mutu ou bien eza soki nini na koyi koyeba pete ngelo ngaka nazo confirmer ke etufaki nga ozomwa eloko nazo confirmer ke etufaki ngai bandeko na ngai sikoyo lere eko leka bongo le na ye na ndaku nazo tala kamundele nga bi eske eza kamundele ovoma o nzambe atalisi nga ke eza mbwa ese eza kamundele kamundele mpe kitoko gu nango mpe eleki vraiment makasi gu kitoko mingi par rapport na oyo toliaka ya nino ya par rapport oyo toliaka yango mpe normal me nga na okokanisa ke eza assaisonnement oyo natiaki wana yango nde ekoki kosala yango nde wana me osanti ke nazolia kamundele wana me nazobaka ese eza yango nazobondela mpo nango avant nalia kamundele nanga bisoki eza oyo nzambe atelisa yenge eza mbwa ubie soki eza eloko nini na terme nini nzambe alobeli na kombo na yesu makila na bandeko na nalia kamundele wana epuis nasala yango esprit nalia na kamundele wana natala nazobondela bandeko nango osanti mpenza non osanti mpenza ke étouffement nga mona omona mpe ke naza étouffé nasantaki mpenza ke nazalaki étouffé makambo mosusu nasantaki na obeta yango na video oyo na kobeta makambo mosusu na kotia na kolobela makambo oyo mpe kekota na kati wana mwa ndambu ozomona nasantaki ke nazalaki étouffé na koloba basota ndoto oyo nalotaki donc wana na koloba ngo nsima donc yango bandeko na mokuse na loba bandeko ke eloko mosusu babondelaka mpo nango te yango mona beteli bino oyo naye kocomprendre nango na suka le nasali le na olia kamundele wana etikalaki mokie ngabi nzambe na nga limbisanga kamundele oyo na soupçonnaki ke makambo olakisaka nga na veye wana na retraite wana ekoki kozala kamundele oyo mais fai nazalaka prudente soki na comprendaki yango 100% te fai nazalaka prudente na bwaka me nga namonaki yango lokola persi peut-être eza nango yango te soki eza yango nzambe akoloba na nga na façon claire mpo ayebi ke na comprendre te bandeko ndenge biso tokanisa eza nde nzambe asalelaka te yo ozomonaka te soki nzambe alobi na nga likambo mona comprendre te ayebaka ke mwana na nga comprendre te akoya koloba na nga ngo sikoyo na façon moko claire mpo na comprendre me nzambe moso atali abitala na monika mo muke o comprendre nsko mayele no o nga na tia kati na o sagesse na tia kati no e banda ko sala o mona ke malamu na bwaka na ngango kaka so pe eza mabe so pe eza na mabe te nga na bwaka on kaka pona se prévenir nango eza lokwa batelio ba gobelet moko wana mibale ba biso ke moko eza na poison moko eza na poison te pona o mela o eza na poison te yosko ko tala ka boy bakangi na makasi te ke ozo bouger ya komela ozana sholo bike te lokwa nazo ibate nini eza na poison te nandima na ka perte na bwaka na nga yango na bwaka na nga kaka nyonso po nandima na ka perte na se prévenir ke na lukaka na tenter lokwa babi moko eza bietika na sala boy bongo soki eza oya mabe ozomona donc yango na kopesa conseil na batu ke biloko msu ba purifia yango te biloko msu ba bondela po na ngo te eza na misuni misusu nzamba zoloba na biso biloko nyonso eza kobeba fo ko bondela po na ngo me bandeko na nga biloko msusu nzamba zo permettre te to liango yango le ozo kende ndi kosomba biloko bondela to sala yango te na ngape fo ko bondela kavana kende wenzi kosomba biloko surtout biloko lokwa misuni fo ko bondela nzambe directionner nga na mesa oyo bazo place o bazo teka biloko oyo nazo soupçonner na yebite soit na somba ki on a marché pour na somba pe mo misuni na marché soit na somba ki on a marché soit na nini mo na Saint-Denis na boucherie mo na Saint-Denis kuna ozomona na boucherie mo na Saint-Denis bande konanga kaka mikolo wana kana sisi kolia kamundele wana na eko bondela en tout cas na bondela ki makasi na se purifier ki na santé ki étouffement na se purifier makambo nyonso après na eko mona ke pas na zongi normal na eko comprendre kamundele wana eko ozala vraiment mabe eko ozala mabe na oki nanga mona regretter pourquoi na eko se rendre compte papa Dida aliaki kamundele ote aliaki yango te donc ezalaki ka Saint-Esprit moto azalaki koconduire na posa kuta kamundele te okopesanga poulet na olia yango te
kamundele te longola no kamundele ozomona donc nde eloko na ye nalobake bandeko na nga naloba makambo so ekomela nga mpo nayebisa bino songo ke somba misuni bondela omoni ata ba légume nde tolobaka légume to poulet pe ekozala mabe mpo na nini eloko mosusu eza na musuni ya mutu bazwi yango batravaille yango bakomisi yango soso bakomisi yango mbisi ozomona biso siko problème na biso nga sikoyo nde nabondela pe le na ye nalia soso na banzambe naloba nzambe na ye nalia poulet ezala poulet mpo nga naomona poulet ezala poulet ezala eloko mosusu te ozomona yeba yango ke na spiritualité lokola bazwaki eloko oyo ezalaki musuni ya mutu bazwi yango babongoli yango musuni ya ngombe pardon babongoli yango musuni swati ya ngombe swati musuni ya soso swati babongoli yango mbisi po bino bolia yango etufe bino yo ozomona ozolia mbisi ndoko ozolia musuni ya mutu mais le yo bondeli obebisi nyonso mabe obina olia mbisi ezala mbisi ekozala bongo sikoyo oyo eza deja musuni ya mutu physiquement yo ozobondela mpo nango yokanisi yango ngombe oyo nzambe nga oyo nazolia eza ngombe ezala ngombe yango eza ngombe te eza musu babongoli yango ata ngombe te eza musuni ya mutu physiquement donc eza ke biloko moko tolongola yango eza mosika na biso mais malheureusement toyebaka te le toliaka yango bandeko na nga malheureusement toyebaka te le toliaka yango toyebaka te ke eloko oyo nazolia eza nango musuni ya mutu yo bondelika na kombo na Yesu masiye petolama na makila na Yesu masiye biloko oyo na bebisi nyonso mabe na detui nyonso mabe na biloko oyo nazolia ngombe ezala ngombe te ozolia ngombe te eza musuni ya mutu soki mpe ezalaki mbwa mpo oyo bayebisaki nga ke eza mbwa soki mpe ezalaki mbwa seke nzambe ayebi ke nga na kolia mbwa te ozomona nga nazolia na nga nayebi ke eza ngombe nzoka physiquement eza omoni différence na yango nayebi te so comprendre oyo ezalaki musuni ndeti ya mutu bazwi yango basali baincartation na bango bakomisi yango musuni ya ngombe yo ke osombi ngombe oye na ona ndako obondeli nzambe na olia ngombe ezala ngombe ekozala bongo ozomona spirituellement moye ezonga susu musuni ya mutu eza te mpo yo obebisi yango detui mais oyo deja eza nango musuni ya mutu yo ozwi yango wana oyebi na oteke eza musuni ya mutu obandi kobondela mpo nango nzambe oyo nga nazolia ezala ngombe mpo nga nayebi nasombi ngombe ezala ngombe eza ngombe te osombaki ngombe te osombaki ngombe te osombaki musuni ya mutu donc ekosala nga somo gravité ya makambo ngo naye komona yango après bandeko na nga le naye komona foto oyo naotiela bino foto nasi naotia deja foto oyo natieli bino na miniature wana mwana mwasi wana babomaki aza ndeko na biso ivoirienne babomaki na Grigny babomi ye wana azalaki copain na ye soki makangu na ye to copain na ye toloba azalaki copain na ye ya mundibu oyo ateka na boucherie wana aza chef na boucherie wana patron de banda obima na mwana mwasi oyo natie bino na miniature wana suka nango bakabwanaki alapres aye kobenga ye akanisaki soki akende babongisa soki mpe nini toyebi te azwa ye aboma ye akatakata ye atia na congélateur na ye abandi koteka ye bato basombaka bilo na Grigny wana bayebi abandi koteka ye musuni ya mwana mwasi wana do baki kokuta lere abungi heureusement ipara ayebisaki mwana azalaki na bana ne misatu mwana moko akende adepose wana misatu to mine so na bosani te ayebisaki mwana moko wana liboso ke depose ngai awa na ye na nasola na ye mwana ngo amemaki adepose na ye sikoyo papa no abomaki ye ayebaki te ke bato bayebi kayaki mpa na ye ozomona abomi ye akati ye olalia ye kaka ye moko so pe aliaka bato so pe ndeni toyebi te mais atie na boucherie wana bandi koteka ye mpo bato mosusu mpe balia yango ozomona biloko tozolia na mokili oyo sikoyo yo okutani na musuni ya bongo ole mutu ozali etufe makasi atobondeli biloko mosusu bapurifiaka yango te eza ya kotia yango mosika na biso
soki apôtre Paul alobaki na biso bolia nyonso o baoteka na marché po alobaki bongo po ayebi ke normalement eloko nyonso bateka na marché ya kolia il faut ezala eloko ya kolia, il faut ezala eloko ya kolia. Jamais omoni ndunda moko baliaka te ozo okatikati oketeka na wenzi non ekosala te. Eloko baliaka te okekoteka ngo te. Omoni mpese biso olia mpese te, bachinois balia mpese. Siko ndeti na mboka na biso Congo okangi ba mpese soki wapi so na baterase so wapi okekoteka ngo wana. Nani onsombila? Nani onsombila mpese wana? Po toyebi ke toliaka ba mpese te. Ata kutu apôtre Paul abina biso tolia nyonso o baoteka na wenzi. Na olia mpese te. Yo koteka pese na ote Bible lobi na biso tolia nyonso bazoteka na wenzi. Oliango yo moko. Oliango yo moko. Tomoni na Congo kuna mwasi ya malewa. Malewa na babiso ko le yango fozonga sous deuxième tour. Nzoka nde bana mikie o bazolongola ba partir nzoto na bango ba organe. Bana wana siko nde mutu banzoto na bango baonika na za ba photo na a. Banzoto abana wana nde bazonika azo kata banzoto abana wana azo sala ngo siko ba viande moko azotekana pepe soupe. Donc bato bazolia ngo na fufu ko sisa so lia boule moko babi ko lia ngo ata de boule lobi susu ozonga kana tala bato nde bayiko kanga inzoka yende banlevaka bana banlevaka bayaka ko boma ila kuna pa na ye ale yeso misuni anda bandi koteka bande konanga yebisanga sikoyo ozomona. Donc mukilo eza ko beba makasi to bondelaka mpona biloko nyonso mpe tozala ekenge eloko ofuta obimisa yango eza musika na biso totiango musika na biso totiango musika na biso yango kaka na ngai na partager na bandeko nyonso epuis naye kotala susu quelques jours passés dans avant-hier naye kotala nini documentaire moko balobi wana na nini moko boye donc babetika lisolo kakoma koteka na ye misunya bolimbisi ama koteka na ye misunya bato na ye moko liaka meke abi nzo misunya bato ngo eza aguboye akomi na ye de soka le mutu te azokoka te de tobondelaka tokeba nga mpe mama deli nayebi te so na olia ngombe lelo ngombe babengi ngombe nga naza moto ya misuni me ngombe nayebi te na oyo nga na moni na oyo nga na moni mpona ngombe nayebi te se mie kutu ta mosusu taba mpo taba oyebi ke epesanga lokolo ya taba wana oyebi ke eza taba soki ezalaki nango mutu nga na oyanga binzambe nga nasombi lokolo ya taba ezala taba na boyi nange ezala soki musuni nini nango na spiritualité na boye nga na olamba taba na olia taba na rande yango ezala penda taba oyo nga na sombi wana bien ke oke somba musuni mo ya muto ye nzambe nga na sombi ngombe ezala ngombe na kolia yango ezala ngombe bandeko na nga eza vraiment likambo ya kitoko te tolongola nga na otini étouffement makasi pendant quelque temps nayebaki te ekoki kozala nime na banda kosanti ke kozala ngombe o pourquoi nzambe alakisi nga ke misuni oyo yozomona na kati ya chasse o batumba yozokanisa ngo abibien oyebi ke makambo so te nayebi te soki eza nini kibomoto na biso eza vraiment mabe ozomona. Donc alobi yozokanisa yango naye ko se rendre compte ya maloba moko na moko lesi na sisi kolia ngombe wana abi yozokanisa yango ke eza ngombe te eza mbwa eza misuni ya mbwa ekati non mpe bona tunaki apesa nga su réponse mosusu te epuis mbamo na soupçonnaki ke kozalaka mundelo nga nasalaki te oyo mpo abi ozokanisaka eza ngombe eza nango ngombe te ozomona. Donc nzambe asunga biso lere azopesa ta barévélation bavision to comprendre quelque chose toyebaka kondima ngo bamo toexistaka toregistraka te na makambo molimo azoloba na biso ozomona molimo santa tali so likambo yo komi te na monde te eza nango bongo te ekoki kozala boye te eza mabe makasi nzambe azala na biso eloko na ngai na partage na bino yango wana vraiment mpona koyeba
makambo oyo tobondelaka epi biloko mosusu eza mosika na biso bameshe eza mosika na biso po eza banyoka yango nalakisi bino nzambe aza na moko na moko kimia na kombo na Yesu Masiya eza na bino amen. Il faut faire très attention na bakabilo botsaka botala moko soki kabilo bakabilo kabilo mai chapeau yango ngobongisa ekoi ezwi mai tande komoningana utala moko ka bakabilo tande ngezoningana potabilo monde ngeningana lokwa nyoka basuki mosusu yango oyo ezoningana te me botala oyo